Elombe Faustin Sukari. Bandeko nanga makambo. Ya pasi pe mawa. Po na papa na biso Elombe. Kande to yebi biso nyonso papa Elombe azamu kwa ba comédien. Oya banda penza ba théâtre kala. Et après cela, papa Elombe a été kofongola groupe na ye ya groupe Simba. Groupe Simba wana a format ebele ya bato. Bato mibale te, bato misato te, mais ebele penza ya bato. Soki lelo oyo tobetaka lisolo ya Poutine de l'écriture Belvi Kandi, tobetaka lisolo ya Pomba Sen Sila Bisalo, tobetaka lisolo ya Ursule Peshanga Mobutu. Ba wana nyonso bauta epai ya papa na biso Elombe Sukali. Ye nde aza fondateur ya groupe Simba bandeko nanga. Lelo toye kolala kolamukana ya pasi, toye kolala kolamukana ya mokili mawa te, toye kolala kolamukana sango oyo ezosala pasi mingi na motema concernant papa na biso Elombe. La famille. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, 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 chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebsaka bino soki ba dossier ezali tokoya, soki akoloba ezali tokoya, soki akobetela sete ezali tokoya, soki akosolola pe ezali tokoya. Toyaka toujours soki toyebi ke awa makambo ezali, awa dossier ezali, awa situation pe circonstance ezali, yango bomonaka biso tolingaka toujours et encore koya na lombango. Lelo awa toyeli bino dossier ya papa Elombe bandeko nanga kande boyebi, en tout cas eza dossier moko moi personnellement esalinga pasi na motema, moi personnellement elelisinga, moi personnellement esalinga nzoto malili bandeko nanga yi kande na yebsaka bino soki dossier ezosala ke oyo ka nzoto malili okoyoka na nzoto malili, soki pe eza dossier oyo teke no osala yo nzoto malili te okoyoka pe nzoto malili te. C'est comme ça. Alors dossier oyo eza dossier moko nga esalinga nzoto malili o na koboya te na kowanga na pete, c'est normal esalinga nzoto malili la famille. Avant na kokota na mozindo yango ya makambo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko to ya sika. En tout cas soki eza mbala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Étoile Lune Inès TV kande na kendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification, malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Lune Inès TV akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, eza nango devoir na biso o tokoboya te pe tokotikala na biso kowanga na te po toyebike ezalaka toujours et encore devoir na biso. Bandeko nanga lelo oyo toyeli bino dossier toyeli bino makambo concernant papa Elombe. Biso nyonso toyebi papa Elombe aza parmi ba papa oyo bazalaka na bango te ke non makambo yango wana emataki ekitaki aya kosala ba droit de réponse. En tout cas aza papa moko amipesaka respect kande babengaka ye président Elombe, kande tobengaka ye papa. Un vrai papa aza moto oyo soki amoni likambo akozala pressé te ya koya kolinga azwa ba réponse na réseaux sociaux. Papa nyonso ya mayele aza papa soki amoni likambo akovanda nanu ye moko kimia ameki ko étudier situation yango. Soki amoni ke situation eza makasi pona ye aluki mwa bandeko mosusu ba famille basunga ye na ndenge nini ya ko diriger. C'est comme ça. Papa azalaka mutu moko teke no ayoki mwa likambo songolo pakata mbala moko ye wana akomi kokima te. Ezalaka bongo ekendaka pe bongo te. La famille biso nyonso toyebi makambo oyo ezoleka na réseaux sociaux lelo oyo. Avant nanu nakota kuna natila bino nanu mwa video ya mukose kaka na kwa bolanda nanu video wana nga ya bino mama Étoile Lune Inès TV na ozonga sima pona komeka koya kosala analyse ka ndenge tozokende nango tolanda et on se retrouve juste après. Bacteur na bactrice na bando yo kanate na vandisaka bango na tsaka kimia.
bandeko er bazoyo kanate baza na papa ya bimisa bango je pense primauté que zala nanu ya papa na bango yanga te eza na makambo mosusu bakotaka tsanga te oyebi ndenge bandela te tu comprends nayebi ndenge bandela te nakoya kaka aveuglement te na ye nakoti mutu voilà soki par exemple ke ya na ngai Elombe Faustin Sukar un jour a sollicité biso ensemble na bandeko mosusu voilà bana na nga tovanda na bana na nalingi pe bino en tant que ba père bozala pe wana po topesa conseil on va pas toboya te mais kaka bandeko bazobundana entre bango par exemple bauti groupe moko mbamona mbala mo devosa ya koti obike na bango pe otuna papa ndeni te président Caleb nandimaka ope po la duchesse na as babando yo kanate mais grâce na yo takima pananga quand je vois qu'il y a des mésententes je les appelle na benga ans era mona ki bazo yo kanate na benga ans c'est qu'est-ce qui se passe au te presse na benga non c'est pas évident ouais donc bactère na bactrice na bando yo kanate na vandisaka bango na tsaka kimia bandeko er bazoyo kanate baza na papa ya bimisa bango je pense primauté que zala nanu ya papa na bango yanga te eza na makambo mosusu bakotaka tsanga te oyebi ndenge bandela te tu comprends nayebi ndenge bandela te nakoya kaka aveuglement te na ye nakoti mutu voilà soki par exemple ke ya na ngai Elombe Faustin Sukar un jour a sollicité biso ensemble na bandeko mosusu voilà bana na nga tovanda na bana na nalingi pe bino en tant que ba père bozala pe wana po topesa conseil on va pas toboya te mais kaka bandeko bazobundana entre bango par exemple bauti groupe moko mbamona mbala mo devosa ya koti obike na bango pe otuna papa ndeni te président Caleb nandimaka ope po la duchesse na as babando yo kanate mais grâce na yo takima pananga quand je vois qu'il y a des mésententes je les appelle na benga ans era mona ki bazoyo kanate na benga ans c'est qu'est-ce qui se passe au te presse na benga non c'est pas évident ouais donc bochana c'est tout ça Voilà, de retour, na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda, ebela batu biso nyonso touti koyoka, kande na yebisaka bino, eza na ba dossier mosusu, eza pe na makambo mosusu, tokoki kobakisa kolinga kobakisa soki tolingi, eza pe na ba dossier mosusu o tokolinga na biso kobakisa pete, eza pete que non, il faut kaka to bakisa, il faut kaka to longola, non, ce n'est pas comme ça. Touti koyoka biso nyonso, papa na biso Caleb Tokebani, tukutuku, balobaka bongo. Papa Caleb Tokebani azalaka pe président ya groupe ya Sinark na groupe na ye wana nde bisika tomona dina na pe ayutaki kobima na groupe na ye wana tomona mama Teresia baza mwa ebele o bauta na groupe ya Sinark. Alors ye selon lui alobi moto aza mabe na conflit o eza entre Sila Bisalu na Belvikandi na Ursule Peshanga moto aza mabe eza papa Elombe. Pourquoi? Parce que papa Elombe azokoka kovandisa bana na ye te. Selon lui alobi papa Elombe il fallait avandisa bana na ye bayokana ye aza papa il fallait qu'il avandisa bango. Bon, la famille tomeka nanu kosala analyse ngana ninga toujours kosala analyse na ninga pete que non to s'appuyer kana makambo moko mutu alobaki te tozala batu. Si je ne m'abuse pas, c'était en 2022. Na souka penza 2022. Tozalaki presque na ba décembre. Tomonaki ba koko. Bayaki kofinga papa Elombe. Toloba to solola. Bayaki kofinga papa Elombe wana kutu tomona na bato a groupe Simba. Bayaki koloba. Batelemelaki dossier wana basilikaki kutu ya makasi. Ebela bato biso nyonso toyebi Naomi Lufiakenda na mobali na ye papa Roger. Bauta pe na baza bato ya groupe Simba. Couple wana baza bato moko bazalaka na buzz te. Bazi focalisaka toujours na musala na bango. Balingaka pe te que non yango wana bakota émission songolo bakotaka na bango te. Mais eloko wana eshoka bango. Ti bango wana mibale mwasi na mobali bayaki komeka koya ko répondre na réseaux sociaux bayaki komeka koya ko répondre sikoyo boyebisa nga nanu papa Caleb to solola to zala ka ndenge ozalaka na maturité oza mutu moko ya intelligence ya makasi yo en tant que papa
quand ndenge obimisi dina na la douce obimise bato mosusu bajouaka epa na yo lelo oyo bango pe bakomi na bagroupe na bango me bafani na bango babanda kofinga yo. Et de l'autre côté yo mwana na yo ozobenga mwana aza silencieuse to aza silencieux, réaction na yo kozala nini et ozala ndenge nini? Nalobaka toujours c'est facile ya biso bato ya mokili toyaka kojuger sans koyeba cause, sans koyeba le pourquoi. La plupart ya biso bato tozalaka toujours na tendance ya koyaka kokota air mosusu na makambo oyo kutu etali biso te. Biso bato ya mokili air mosusu tozalaka bongo. Na dossier oyo ya papa Elombe na basila na ba Bellevie, conflit ya sila bisalu na Bellevie, conflit ya sila bisalu na Ursule Peshanga, soki tolandeli yango très bien, bango misato batikala koswana te. Parce que soki tokoti bien na ba interview na bango ya suka, c'était en 2018-2019, ba interview penza na bango ya suka. Bellevie akota alobi sila sur sa sœur, aza sœur na ye. Sila pe aloba Bellevie aza sœur na ye, et d'ailleurs mutu apesa ye goût ya kokota YouTube, c'était Bellevie mutu asunga ye. Soki toye kotala ata na makambo ya ba musique, lelo o la plupart ya bato soki Fally Ipupa na Fait Rigola basololaka te, eza te ke Fally Ipupa na Fait Rigola bakutana baswana baséchanger ba parole etikala kosalema bongo te, eza bafan bazala à la base. Alors na dossier o nyonso ekozala bien tolongola nanu papa Elombe, po papa Elombe aza na problème na mutu te. Papa Elombe soki ake tomonaki biso nyonso pasteur de la foi amekaki kotia kimia, ye kutu aza pasteur musala nzambe oyo azalaka na patience, amonaki ke makambo komaki kokende mabe ameka kotia kimia, akendaki epai ya sila alobaki ke azalaka problème na Bellevie te, akendaki epai ya Bellevie alobi azalaka problème na sila te. Mais oyo ezoboma bango eza bafan, c'est trop simple. Na ba soi-disant ba journaliste na bango nde bazobebisa makambo, parce que na kikala wana makambo ki bo journaliste ezalaki te, makambo ki chroniqueur on aza chroniqueur ya mutu kingande ezalaki te. Et aussi moi ce que je peux dire eza que bango moko tango bazo encourageaka ba chroniqueur na bango, bazo futaka ba chroniqueur na bango mbongo, au lieu chroniqueur, parce que ndenge toza boye neti moi mama Etoile soki moto aye alobi mama Etoile nalingi ozala chroniqueuse nanga, nayebi ke oza na musala na yo kozala ngana balota kotombolaka musala na yo na salelaka publicité ya musala na yo, nakoki kovanda te ke nona ya na réseaux sociaux na vanda pona komanda kofingaka mutu na bando koselaka batu makambo na butu na olala ndeni na osambela na bando sengaka bolimbisi epai ya nzambe chaque jour na masumu onga moko nayebi ke oyo eza masumu nazofinga batu nazokoselaka batu makambo, na vandi penza na pelisi kamera na nga wana nazofinga nga wana nazokoselaka mutu kingande makambo, ça n'a pas de sens. Eloko ezoboma bango moko tango bazobimisaka bambongo na basak na bango bazofutaka ba chroniqueur na ba chroniqueuse na bango, yango nde eza la base, yango nde lelo oyo ezoboma théâtre. Alors bolongola papa Elombe n'a rien à faire na dossier oyo, bolongola penza kombo papa Elombe papa Elombe n'a rien à faire na dossier oyo. Soki ezalaki ke bana bango moko mibale baswanaki, oui, en tant qu'un père, et je suis sûre et certaine que avant makambo nyonso oyo ebima papa Elombe avandisa bango, mais moi rien ko comprendre que eloko ezate soki lelo papa Elombe ka ndenge papa na biso Caleb Tokebana lobi yo papa babengisi yo kote oyo kendaka mais kote mosusu kendaka te. Non, tozala juste et honnête. Est-ce que si la bisalo asi abengisa papa Elombe akendo jouer pa na ye papa Elombe aboyi un mosusu avant kolobaka botunaka pe baninga botunaka pe est-ce que si obengisa ye aboya koya epa na yo est-ce que si obengisa yango wana Ursule Peshanga ye wana pe akomi koya na ba film na ye siko tokomona soki papa Elombe aza muto ba parti pris kande boolo bakeno papa Elombe aza muto ba parti pris tokomona place Ursule Peshanga pe azobanda ba film na ye botika bongo
Papa Caleb, toyebi ke yo olingaka na yo sila. Ce qui est normal. Olingaka ye. Et c'est tout à fait normal. Ndeke toza boy, batu na batu, bazalaka toujours na bankila o etutanaka. Na film o ezo salema na poto oko participer. Na spectacle asila oza invité. Alors, yango balobaka toujours eza na batu mosusu bakendaka na bandako ya batu, soki batieli ye biloko kolia, c'est fini na o nyonso fallait pas ki abimisa komi kobimisa. Mais na osenga na yo kaka dossier oyo esala te ke non parce que ba invité yo, parce que eza na film moko boye songolo pakata oyo koya kolinga komemela yo ba conflit na papa Elombe ekozala bien te. Ekozala penza kitoko te. Soki yo pe en tant que papa yo poza na groupe okoki pe kovandisa ka sila ka ndenge bo kendo tourner ba film ovandisi pe sila olobi sila eza nini le kaka eza penza nini oyoki kote ya sila okoki kokende pe pa Belleville eza nini ezo le kaka oyeba ndenge nini ya kotia bango ensemble comme bino mibale boza na problème te kasi bo sololaka na ba chroniqueur na bino batikaka kofinga kokoselaka baninga pe ba makambo bo sololaka na ba femme na bino bo lancer bango message tomonaka Belleville alansaka toujours batu na ye message à chaque fois faire ya année oyo tomonaki na ba série moko makelele ya makasi c'était en 2023-24 makelele ya makasi o babimisa o bela zalele Belleville bimaka na oyo Belleville mataka ekitaka na oyo tomona biso nyonso mais Belleville sala vidéo pona koya kotia kimia ya dossier wana asengaki ba chroniqueur na ye ke non boza wana bosalaka publicité ya mosala nanga na boyi bokende kofinga moto et c'est sûr soki lelo tokomona bato mosusu kande bomona Neneya lelo azozwaka makambo famille libota azotiaka yango liboso akomi afingaka bato boyeboya lobaka Belleville kande afutaka Neneya te eza kaka Neneya ye moko na bolingo na ye moko alingaka Belleville kande boyokaka bino moko Neneya alobaka azalaka na problème ya sila te soki sila seli makambo bia koya kolobela ye mais ye priorité na ye ezalaka famille libota alingaka na ye famille libota elle est comme ça bokotala ke Belleville kande aza na ba chroniqueur oyo bakoya kofinga to ba chroniqueuse oyo bakoya kofinga Kovo d'or soki Kovo d'or ye eza na ye alingi na ye alingaka na ye sila te azalaka te ke non Belleville afutaka ya kofingela ye te alingaka na ye sila te nayebi te baswana na sila nini nga na bino toyebi te botika bamakambo wana eza bien te eza penza bien te eloko kaka ya kotelemela se te eza ba chroniqueur eza pe ba fan parce que bango nde lelo bazobebisa théâtre mais botia kete papa Elombe moto azosala mabe te soki sila bengi papa Elombe vous pensez que papa Elombe akoboya kokende jouer pa ya sila bakuku bafinga papa Elombe mais soki réellement sila considéraka papa Elombe en tant qu'un père okobenga papa kolanda yo oyebi ka makambo ya réseaux sociaux bato ya réseaux sociaux bazaka makambo bango soki bamoni ka likambo c'est comme ça mwana nyonso ata biso nyonso toza na bapapa bien sûr na biso bakufa mais ntango bapapa bazalaki na bomoi soki yo en tant que mwana osali mwa likambo moko boye omoni ke papa na bino asepeli te en tant que mwana okomikitisa epai ya papa papa limbisanga nasalaki boyeboye nayebaki te limbisanga boyeboyeboye papa na yo akolimbisa yo c'est comme ça mutu oyo efo normalement abanda osenga bolimbisi epai ya papa eza sila asenga bolimbisi epai ya papa Elombe po bakuku bafinga papa Elombe biso nyonso émission d'ailleurs ezalaka na chaîne na biso awa ya mafinga oyo papa Elombe azwa na kombo ya sila la famille ata bino moko papa Elombe aza papa moko totikala komona ye te keno ye wana aye kofinga ye wana aye korépondre ye wana aye koloba tolanda kutu interview na ye ya suka awa asalaki na 2025 botala penza ke aza papa moko azalaka na baparti pris te bino bafani nde bozotia wana na mutu na bino bafani nde boza à la base ya lelo oyo ya koya kofingisa papa Elombe totika bamakambo wana eza bien te soki babengisi yo epai ya mutu kingandi kende ojouer kana pete nyonso soki olingi omeka kotia kimia na ndenge na yo tia kimia na banzela na yo c'est trop simple mais kolinga te keno oya kopelisa lisusu moto bisika moto bato bazomeka kobosana oya kala mais bolingi boya kopelisa lisusu moto ekozala bien te bino boza na kati ya théâtre bozomona makambo ezosalema tomona biso nyonso awa grâce lozolo napesaka exemple ya grâce lozolo
Ce qui tire lelo grâce le jour la kenda ko jouer na SB, c'est parce qu'aza mobali. Aza na motema ya makasi, aza neti biso basi te. Bo utaki komona maman c'est qui encore? Maman Étoile. Akendaki ka détournage ya pamba akoka te. Mafinga oya yaki kozwa. Bato o babimisa ke Maman Étoile azokende ko jouer na SB ezana ka baba koko. Combien ya mafinga bafinga Maman Étoile? Grâce au Luzolo, combien ya ba message yaki kozwa? Si akendaki kokoma na page na ye. Pona koloba ke non naza nanga artiste on a joué partout. Maman Belleville au courant que na ozokenda ko jouer na SB azara pe na problème te. Maman Exil Pechanga za pe au courant que na kenda ko jouer na SB azara na problème te. Yango bomoni ti lelo. Tonton d'Acosta combien de fois yaka ko répondre baba koko. Otika ba makambo wana eza bien te boya ko condamner papa Elombe te que non papa Elombe dans tout ça aza mobe aza mabe aza ni mabete. Bacteur na bactrice na bando yo kanate na vandisaka bango na tsaka kimia. Bandeko er bazoyo kanate baza na papo ya bimisa bango. Je pense primauté que zala nanu ya papa na bango yangate. Eza na mangamususu bakota tsanga te oyebi ndenge bandela te. Tu comprends na yebi ndenge bandela te. Na ko yaka ka règlement te na na koti mutu. Très bien. Voilà. Ce qui par exemple que ya na ngai Elombe Faustin Soukar un jour a sollicité biso ensemble na bandeko mususu. Voilà bana nanga to vana na bana na lingi pe bino en tant que ba père. Bozala pe wana poto pe sa conseil on va pas to boyate. Mais kaka bandeko bazobundana entre bango par exemple bauti groupe moko mba mona mbala mo devosa ya koti obi ke na bango pe otuna papa ndeni te président Caleb nandimaka ope po la duchesse na as babando oyo kanate mais grâce na yo takima pananga quand je vois que y a des mésententes je les appelle na benga ans era mona ki bazoyo kanate na benga ans c'est qu'est-ce qui se passe oh t'es presse na benga non c'est pas évident ouais donc bochana c'est tout ça et puis bacteur na bactrice na bando yo kanate na vandisaka bango na tsaka kimia bandeko er bazoyo kanate baza na papo ya bimisa bango. Je pense primauté que zala nanu ya papa na bango yangate. Eza na mangamususu bakota tsanga te oyebi ndenge bandela te. Tu comprends na yebi ndenge bandela te. Na ko yaka ka règlement te na koti mutu. Très bien. Voilà. Ce qui par exemple que ya na ngai Elombe Faustin Soukar un jour a sollicité biso ensemble na bandeko mususu. Voilà bana nanga to vana na bana na lingi pe bino en tant que ba père. Bozala pe wana poto pe sa conseil on va pas to boyate. Mais kaka bandeko bazobundana entre bango par exemple bauti groupe moko mba mona mbala mo devosa ya koti obi ke na bango pe otuna papa ndeni te président Caleb nandimaka ope po la duchesse na as babando oyo kanate mais grâce na yo takima pananga quand je vois que y a des mésententes je les appelle na benga ans era mona ki bazoyo kanate na benga ans c'est qu'est-ce qui se passe oh t'es presse na benga non c'est pas évident ouais donc bochana c'est tout ça et puis yango bokomi komona na ba pays mosusu babiloko na bango ezokendaka mosika lelo ozoki botali bafilme ba Nigérien wana bakomi na 24 heures du temps vidéo ezosala 1 million de vues. Pourquoi? Parce que bazo se soutenir. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Biso ba Congolais tozaka bato moko tolingaka kaka mabe ya bandeko na biso ba Congolais. Ole totala mabe na biso ke biso ne toza mabe mais toko privilégié na biso to tokolinga na biso to ya kokosela bato yenda lobaki yenda salaki ye kutu te to tika ba makambo wana ezosunga te na minute oyo eloko kaka eza bakolo fan ka ndenge ba Belleville balobelaka ba fan na bango toyoka totaki kolanda awa Exil Pechanga lobi nini nga ba fan na nga bakoki ko diriger ngati bakoki ko yebisa ngate ke non mutu kingandi fotia mutu kingandi otia ete bakoki ko yebisa ngate. C'est comme ça, c'est de la même façon avec les autres batelemela eloko wana soki momoni bato bakomi ko finga bato ba comédien mosusu yo en tant que productrice yo en tant que star na bango il faut lancer message na boy bo finga ngana za mwana nzambe chiko ba ti mwana nzambe otomi bengaka mais ovandi na yo ozotala chroniqueur na yo yebi ke chroniqueur na nga to chroniqueur na nga na chroniqueuse na nga oya finga ka bato ye wana na ba vidéo bo sali yo wana sali vidéo zo bwa ka bango. Donc cela veut dire que c'est toi qui encourage, c'est toi qui les encourage. Yo m'encourage hein
donc oza wana bofinga bocontinue na bino kofinga parce que ndenge nga naza boye ata soki lelo nzambe apesanga grâce wana ozala star na osala batéâtre kande baosala batéâtre na kombo bato bakomi kofingaka baninga mosusu na kombo na nga ekovandisanga bien te epuis nakokoka kolala te po oyo eza na kati na nga ekopermettre nga teke nalala bato baofingaka bato mosusu na kombo na nga nakosala mpenza émission ke na boyi soki boza na bacompte à rendre bosala bacompte à rendre bino moko ezala na kombo na nga te parce que boza deja na bafane emata ekita bafane na bino batalaka bafilme na bino bafane na bino basutenaka bino batindelaka bino bambongo basalelaka nyonso oyo bolingaka siko ya nini akokende koluka bachroniqueur na bachroniqueuse mpo baya kofingela yo bacollègue na yo mosusu yango wana eza à la base bapapa elombe oyo basala bafilme kala na basérie wana bayoutube ezalaki te batikala kozala na bachroniqueur na bachroniqueuse te na bata wana nani moto koya kofinga moninga moto koya kofinga moninga aza te tozalaki na bagroupe ba sans souci tozalaki na bagroupe bagroupe simba tozalaki na bagroupe basinark wana nyonso biso nyonso toyebi bagroupe wana est-ce que moto akofinga azalaki te po bango moko batikala kopesa opportunité wana ya mafinga te mais kilelo oyo bato bazofinga pourquoi parce que opportunité ya mafinga esi epesami soki yo moko mokolo bafan na yo ozosepelaka ndenge bachroniqueur na yo na bachroniqueuse na yo bafingaka baninga yo ozosepelaka jour bokomona na boyambani sikoyo okolinga nini echange eloko moko te kotikala kochange toza mikolo tomonaka nyonso il y a de ces histoires moi personnellement je n'aime pas parler po nalingaka rando te mais eza na babilo mosusu oyo ezosala pasi oyo efo toloba po soki tokovandaka ka kimia ekotikala kosunga te eza babiloko efo tolobaka neti biloko oyo non j'étais étonné namona vidéo ozokumisa bachroniqueur na bachroniqueuse na yo oyo bafingelaka yo bato c'est le jour que j'avais compris non ce n'est pas normal hein eza lisusu normal te et puis na soko on azalaka na problème na ndeko na nga te donc ozalaka na ye problème parce que tant kozotindaka bato bakende ofinga ndeko na yo cela veut dire kozalaka na ye problème ka nde naza boye nakende ofinga Ursule Botelo na obandela wapi naza na ye problème te natindaka naza na bachroniqueur na nga oyo bakobanda ofingela nga bato bandeko na nga tokomi na biso na mwa suka partage na biso tokomona na lisusu na bémission na biso mosusu permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.